Album, il y a jeune frère Rabso Fali Poupa, c'est bien. Oui. Parce qu'il y a une machine qui est derrière et qui est en train de pousser. Ça, c'est la rumba congolaise. La rumba congolaise, c'est pas ça. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit traiter la rumba congolaise. La rumba congolaise, la rumba congolaise, au départ, c'est la voix. En second lieu, ce sont les guitares qui viennent. Et il y a aussi ce qu'on appelle la mélodie. Banze Mozabien, mes machines et les kitro. Keba na système akoba to kanga na torche. To kanga na torche puis to titiso na se. To relatisa oke miziki oyo lingo mema batu mbangu yango te. Machine électro. Et puis il n'y a pas de guitare qui s'exprime quoi. Le chanteur s'est exprimé, mais il y a des fois il s'exprime pas en mélodie. Des fois il s'exprime pas en mélodie quoi. Or la rumba congolaise c'est pas ça. Hein? Dans l'album il y a jeune frère Rabso Fali Poupa, c'est bien. Oui. Parce qu'il y a une machine qui est derrière et qui est en train de pousser. Oui. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit traiter la rumba congolaise. Compte tenu ya makambo etali rumba ya mboka, tant que artiste akoya akoloba ke nga mutu na boy nga muna sala boy ngai te Papa Wemba ndaza koloba toyoka Papa Wemba na ba morceau par morceau auto se retrouver nango ndenga olobela makambo rumba artiste abi o eza rumba Papa Wemba lobi o eza rumba te. Papa Mabi eza machine. Jésus de Niance to ebisaki bango ke disque d'or na bango za na maboko ya King John Premier Mark Aouz ba ke ne kozongo kuna. Avoir un disque d'or, c'est bien, mais ce n'est pas notre priorité. Lelo, esa priorité, t'es pas un artiste. Lelo disque d'or, esa priorité, mais quand tu vas passer à la télé, pour na koloba makambo oyo, oloba yi esa priorité. Frère Gola, merci beaucoup parce que comprendre j'ai na lobaki depuis 2020. Si lelo to simbi bango ka boye et puis to tena bango ka boye tina li fobo. Natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika. Voilà, merci, vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, Otolobaka Vitesse Wapi, avec votre humble serviteur, héritier Iboula Mouya Kalabakonyo Sobalobi, Solo la musique est bandit, Botalaka héritier Iboula. Talaka Nangae, Botalaka héritier Iboula. Solo la musique est bandit, merci beaucoup à mon vieux. Ah, balobi job poster, après job poster, Zalabé Richard, Mouni Bakoko à États-Unis, mon vieux patience, Talaka Nangaï, mon vieux Voski, Talaka Nangaï, n'a ressentir, yo te Blaise les padres, Talaka Nangaï. Ah, balobi acteur Rigen, son père homme vrai, yo déjà Talaki Kanangaï, Talali Susu Kanangaï, Boni Basango ya Luda. Christophile à l'aspect des États-Unis, Talaka Nangaï, Lucas Sechitito, le patron silencieux, Talaka Nangaï, Motema ya Ariane, la chocoline, la douce, Maman ya Bana, Talaka Nangaï, Jofis, papa social, Nzungu ya Men, Talaka Nangaï, Motema ya Ruth, la cadette, maman sociale, Nzungu ya Men, Botalaka héritier Iboula. Champion Wadole le tout-puissant Talaka Nangaï. Pourquoi pas un garçon de disque Claude Lukeba Kweno Talaka Nangaï. Merci beaucoup.
À mon vieux, à Drisha Motomètre, Talaka Nangaï, pourquoi pas, à groupe FG, Fan Club Soutien Monde, composé par Shérif Kachiko, image de la terre, Jean-Paul Binda Mastati, plus rapide que le vase dos essayants, toujours plus beau, Jean-Paul Binda Mastati, Mami Ekenge, Senga la Césarine la Gauloise, Niage, Merlin Foursi Kabessa, Alema Nzenza, Gizimo, Semwamba, Moutoto Linga, Kota na groupe, il y a FG Fan Soutien Monde parce que dans le monde entier, au Betika 0033 641 94 66 90, au Rozobongo Guy Denise, au Azawana na coordination, to pour coordonner ma camunion soya groupe FG, FG Otolobi Botala Kaya héritier Ibula Jean-Paul Binda Mastaki, Olobi Nini, Olobi Nini, Olobi Nini. Donc, merci beaucoup à l'équipe présidentielle, Maman Fanta Fofana, Madame Bibi Chou, Moutala Kananga, Motema Cédric Makela. Merci beaucoup à Naomi, la japonaise, Tala Kananga et la perle noire. Naomi, la japonaise, la perle noire, Tala Kananga, coach Emmanuel Kalonjouetou, Boni Boni Basango, Tala Kananga, tous ces Boumbali soy les motivateurs, Botala Ka héritier Ibula, Maman Magiwembo. Bosolo lana héritier Ibula et kosala kitoko na elengi. Si héritier Ibula est là, papi Pambou plutôt, on est de cœur avec toi papi Pambou. Audrino tu fois dans les grands pétroliers, Audrino tu fois dans les grands pétroliers. Talaka héritier Ibula, Charline Dombasi. Ah, babi boyende zalaka. Babi boyende ezalaka. Donc merci beaucoup na bandeko nyonso ba kolanda héritier Ibula. Ndenge tolobaki na bino ke préparation ya zongo et bandit déjà. Et bandit déjà préparation pour le festival Zongo Rumba des jingles, le padre avec l'orchestre symphonique de l'INA déjà en préparation pour le travail pour la repère Sabaturumba pire faire rigoler à bandit déjà. Et faire rigoler, merci beaucoup parce que comprendre j'ai dans le bâti depuis 2020. Si les lotos simbi bangoka aboye et puis to tena bangoka aboye tinali fobo. Nanu te bo beli mitu boko bella mitu ne na koloba. Ko mikolo na zo ya mabe na yo na kana ko sakana te parce que na batu ba négliger nga ba ko tala lisusu kana ngai te. Ya na bi batu ba tala kana ngai. Bo tala chiko ka héritier Ibula muyaka na bango nyonso. Bo solo na musique eza ko primer pièce contre pièce avec le système torche oblige. Avec le système torche oblige. Torche toujours. Nena lo ben na blesse les pas de fona latana o amutu. Torche oblige. Pièce contre pièce. Jésus de Niance to ebisa di bango ke disque d'or na bango za na maboko ya King John Premier. Marc Aouz ba ke ne rozongo kuna. Mais to moni phrase échangée. Ah, faire rigolo. Avant de extrait, oh, il y a préparation. Il y a rumba pire. Totanga non message artiste. Toyoka. Biso ba mourir à culture tant nenge toyaka. Pona ba recherche ba ko boma biso. Ba boma biso. Avoir un disque d'or, c'est bien. Mais ce n'est pas notre priorité. Lelo, et sa priorité, t'es pas un artiste. Le disque d'or, et sa priorité, mais quand tu vas passer à la télé, pour na koloba makambo oyo oloba ite za priorité ya priorité za makambo donc ngai kala mingi te na oza disque d'or mais les za sous priorité te ozo mona siko place to koloba te batu tango boyaka na télévision tombo koloba batu ba ko tala ba ko yoka ba ko mona to bulai lokola ba tshela ngana image o azaki koba ta no image koba na kata mai nenga osala bocha na image mami na kati meso ba buaki na kati mai obimisi maboko obimisi mutu keba na système akoba to kanga na torche to kanga na torche puis to titiso na se to kolatisa oke musique oyo lingo mema batu mbangu yango te tala musique na biso ndenge te na tozo ya
tous on a nos répétitions symphoniques et place il fait rigole à Jésus de Nien sur umba pur a comme ma biso a comme ma batu o balinga la musique donc tant au Hollanda exapo to rozonga to un message ya papa Wemba personnel avait beaucoup falloir à l'envie kata TV combien lengi TV moko bato belé bo solo na musique avec Héritier Iboula moto ya danger. Merci beaucoup na groupe FG Fan Soutien Monde. Merci beaucoup na soutien boko tika Héritier Iboula te kalaming te ba ocha sponsor officiel FG Fan Soutien Monde go fan na wana na boka cité à Shérif Kachiko l'image de la terre. Na Jean-Paul Binda Mastaki ata yepona ko aider mutu ka fobo sanga na groupe ezate pona ko aider mutu fobo sanga na ka groupe te yo pe ko sala na nenga système mais je bo beta biso wana ya makambo ezaka bino na nzambe na bino parce que biso tozo séparer batute mais biso to ko sangisa mais bino ne bo memela biso et ça la kitoko te et ça kitoko bozong saka biso tapola bata boye bo soutenaka batu boye bo lobelaka mutu boye mais pourquoi to boaka batu nyonso mais so muta sengi yo c'est ka considérer boye bangana bate belé ba pe na ba mbongo batu pe ba senga ba mbongo te ba senga ba te mais ba so muta benyo to muta intéressé pour na citation na mo boye songolo il faut ba ndeni o sola na ye pour ça la bien. Pour na seigneur na groupe te quoi donc merci beaucoup batia la biso image ya répétition et puis d'être rozonga après to tena pièce contre pièce yango muza va botchesela musée mzala maloba kolobeza na belé avant batia ngo maloba kolobeza belé ngana ozela batu bino bosala ba recherche ngana o na ba recherche motile comme moutier internet comme ça mara moutier ngana zoya na ba recherche boyela nga ba recherche ba archive. Et là, on dit que Salah Kofi Olomide a remixé Sissi Sylvie. Et puis là, on dit que Salah Kofi Olomide a bien fait la Ligue des Champions. Na ozongi saka message wana pour na tika ngo melelo na zongi songo na kanda. Et puis Kofi Olomide loba del pur faire abouaki tala degré Kofi quadra oyo. Oh le bamninga na massa na kila qu'il est situé des mensonges. Abima Kofi Olomide face à la biso livre. Il y a succès, a raison. A vraiment raison. Pour Kofi Olomide nenga no simba faire nenga otombola ko loba. Ah tena ebite. Mais tala bat muso bimisa ingratitude ou respect na mopao. Play bache na biso no image wana répétition. Il y a rumba symphonique. Et orchestre symphonique banaina ba ko beta fera ko yemba play Voilà. Si quand on parle, bon, il n'est pas dans la préparation à Banaïna, n'a habité, n'a gorgé, non. Donc, n'a habité, faire go la nenga fande na Banaïna, wana, ba ko répéter, regarde-moi, et ça au rendez-vous. Regarde-moi ça au rendez-vous. Oui, bien, on t'inzembo ya belle. Na leli. Nzembo oyo maître Gims na Dadju. Ba tu ko remixer. Na raisonner si ko regarde-moi.
ce matin. Ah, bon, mais qu'à côté, tu l'as ta moi souvenir. Les temps en temps, atana mosika, tolingana ka toujours peine kakangana ye. Car, ah, faire voix à tenga, kabela atana ma voix. Regarde-moi maintenant. Oh. À moi, Ramsès, nous sommes reniés son innocence. Tu ne venais pas des cieux. Ah, Ferregola, Nzemo, regarde-moi ça, la chair de poule. Son ami bébé Daniel. Non, regarde-moi, je regarde mon fils plutôt. Nathalie. Nabisie, ah, moi, avant Botama. Nous avons regarde-moi, Ferregola. Toyoka ngona ye ensemble. Ngalo baka Gaulois, na bien Gaulois. Moi na ngai. A gladiateur, te Gaulois, bolukele kombo. Voilà. Merci beaucoup to kende siko na makambango, na mama likambo. Ngalo baka inspecteur internet bazali. Na coach Emmanuel Kalonji. Na acteur Rigen Samper homme vrai. Nazalaka na ndeko na nga lik na pesi mbote na kana ndeko na nga lik na pesi mbote. Donc na kana ndeko na nga lik ba inspecteur internet na kana mutu na nga mope mususu nani John Bongela. Donc, bato bazala soba moni actualité. Julia Florida maman agence tika ngato ka pou explosion quoi. Talaboy. Sur biso tanto yaka ce qu'on a nenga ma bien information on a vérifié. Tant on a vérifié na beta attaque sans recul. Na ko beta papa toko kende. Donc ils ont sakate. Je vous emmène dans un endroit. Donc yango wana tokoloba boy. Compte tenu ya makambo etali rumba ya mboka. Tant que artiste akoya akoloba ke nga mutu na boy, nga muna sala boy, nga ite. Papa Wemba ndaza koloba. Toyoka Papa Wemba na ba morceau par morceau auto se retrouver nango. Nenga olobi la marama rumba artiste abi o eza rumba Papa Wemba lobi o eza rumba te. Papa Mabi eza machine. Mais si quand on découvrir ba faux chanteur, tout le monde découvrir ba faux chanteur. Batu oyo ba kosaka biso na musique pendant 14 ans jusqu'aujourd'hui, ba on continue ko kosa biso. To fongola misu bana mama. Bana mama rumba. Bana papa générique kobina. To fongola misu. Total année ba kokosa. Total année ba kokosa. Tous vraiment ba concert nenge zalaka. En fait so chelibiso extrait oyo. O chelibiso extrait à concert moko ya Ferregola. Ba che yango wana. To comparer bon chelibiso ka concert ya Olivert. O chelibiso extrait à concert ya Olivert. Ba comparer ba yo ka rumba pire na ba yo ka rumba synchronisé. Ba to ka rumba ya machine. Album il y a jeune frère Abso Fali Poupa, c'est bien, parce qu'il y a une machine qui est derrière et qui est en train de pousser. Ça c'est la rumba congolaise. La rumba congolaise, c'est pas ça. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit traiter la rumba congolaise. La rumba congolaise, eza na ba norme nango. La rumba congolaise, au départ, c'est la voix. En second lieu, ce sont les guitares qui viennent. Et il y a aussi ce qu'on appelle la mélodie. Banze Mozabien, mais machine et l'équitro. Machine et l'équitro. Et puis, il n'y a pas de guitare qui s'exprime, quoi. Le chanteur s'est exprimé, mais il y a des fois, il ne s'exprime pas en mélodie.
Des fois, ils ne s'expriment pas en mélodie, quoi. Or, la rumba congolaise, c'est pas ça. Hein? Dans l'album, il y a Jeune Frère Abso Fali Poupa, c'est bien. Parce qu'il y a une machine qui est derrière et qui est en train de pousser. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit traiter la rumba congolaise. La rumba congolaise, la rumba congolaise, au départ, c'est la voix. En second lieu, ce sont les guitares qui viennent. Et il y a aussi ce qu'on appelle la mélodie. C'est bien que, bon, peut-être, à se retrouver qui na situation oyo akokaki susu kozonga simate. Banze moza bien, mais machine électro. Machine électro. Et puis il n'y a pas de guitare qui s'exprime, quoi. Le chanteur s'est exprimé, mais il y a des fois il s'exprime pas en mélodie. Des fois il s'exprime pas en mélodie, quoi. Or la rumba congolaise c'est pas ça. Parce que papa mbaboyi. Oki jiben pianate. Ongam na ya oya na nini po sala nini. Et puis depuis kala o sala ka eloko te. O sala ka eloko te ninga ko kosaka batu qui mati ça tue. Papa, so continue bongoko ozomi boma sur tous les plans. Ozoko mi boma. On chante pas la victoire avant la guerre. Disque d'or et arabes. Maloba ezangi batua, maloba ezangi batu. Batu ba oye basu maloba ni na oloba te. Mais yo muto landanga na privé petit sana batu kuna aboya oloba nanga. Pona mamoza oloba na comprendre te. Muzeba tshela biso no extrait ndenge papa Wemba pas extrait balanda batu ba fongola matoyi oza bosolo na musique. Zwa tige coton kotisa bien na matoyi bongisa yango et puis landa message mot par mot ya papa Wemba. Bolanda yango blesse le pad. Bolanda yango mot par mot. Mot par mot. Bon comprendre. Oh nini papa Wemba koloba, papa Wemba ni koloba nini parce que makambo tondi kati wanga il faut bima. Il faut na bimisa. Play. Natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepa sika ya ya tobina e Congo température eye na mopepa sika